JB, ce n'est pas que Azalaki. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est vraiment intelligent. Il est intelligent, mais turbulent. Turbulent. Soit dans la classe, boye baki jibaza. Soit azate boye bapeke azate. Ba JB mpiana yango yo, lupango yango yo. Bateka. Bacha ba locataire. Ah donc bacha ba locataire bango nyuso bakenda. Ouais bakenda bango. Ata mambe mo informatique. Ya tikala te. Mais moko JB ayaka to ayaka susu ade. Voilà moi peut-être des problèmes pour ça fait longtemps bon il y a ayaka mais rarement voilà. Tant famille Lungwe ye lokwa lingaki ni musique a préféré atikala na ye nde avana na siège wa siège za liboso kuna donc face na ba wera do en diagonale ba wera 304 awa place siège ya laki donc ba makami surtout ba instrument ba nyo surtout ezalaki les colonnes de ça ba chambre j'ai surtout benda même la likoma ba chambre nde ba ba la chambre ya liboso ba JB wera ni ba la liboso wana voilà to loba awa ezalaki lokola siège social ya wenge c'est ça yalaki nde awa yalaki nde awa. Ah merci, voilà très chers internautes, vous allez voir surprise le pango ba Weranson ici ka Weranson ya fandaka ici ka abotamaka pe awa abotamaka donc to colline ensemble donc soko yeb mwana yeb nini bilongo ça déjà mwana ça donc yeba 2 ans ba nini de to colline donc ensemble na ye awa siko bando futela to ezaka le pango na ti lelo ezanda ko na bango ti lelo bacha ba locataire te banani bazaka tozaka na mama mtatika la mama azana ye donito abu azomona biso mama azomona biso aza obela aza pena mo bapa ba kotala ye ba na kati kuna nde ba kotala. Voilà très cher internaute pango oyo eza le pango oyo ebimisi la biso célèbre monene mboka na biso lelo yaki spécial wenge to la sabino lisola wenge donc ba frère Patrice ba maman et par rapport ya ndenge bobimisa bon est-ce que s'il y a un problème na venir bato wenge ba yaka to ezaki lokola déjà batomba ba kinda na bango libela surtout eloko wana nde eloko nde na obenda ba mato yango wana balobi tango tozalaki malole o bayemba na nzema mandola tango tozalaki malole to liaka sika moko to melaka sika moko omoni lelo mukilila mso pesi bato msu chance mo boboyi ba pauvre omoni ba benda er mo fin bazonga pe bovandi pote te tozalaka ensemble tolaka eloko te tovana na kwa dimba boma wana tolaka na eloko te bon soki lelo nzamba sala o classe il faut qu'elle se lape ba msusu nini o na msusu bazana ngo te omoni yango na osenga bango kaka ke bolingo bazalaka na ngo libose o tolaka na ngo ba meka pe na kozongisa ngo siko. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Voilà, très chers internautes, il y a Congo Mokili Télévision. Merci Nabinu Batou Bozali, ko aimer Bozali, ko partager émission Source de Stars. Source de Stars, ezali émission Oyongai Darnin Timba, Newman Nasala pour Nabino. Voilà, nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Commune de Bandalungwa, ezali parmi les communes où il y a vu les Kinshasa et Bimista, célèbre surtout côté musical Makasi après Ngiringiru. Pour moi, ezali commune ya Bandalungwa mutu et bimisa vraiment ba musicien belé parce que et sika otozali ezali histoire espace moko historique et sika oyo di solo ya wenge bandaki donc yango moni ba dessiner guitare derrière moi donc ezali toujours kolakisa symbole ya musique donc li solo ya wenge et bandande awa
donc les solo ya wende bana awa donc à 0 mètre nanga tozali na avenue Dibamoma esika makambo les solo wenge banda penza esika vient biso Didier Masela bandaka histoire. Voilà, alors biso lelo toye awa juste pour que tout ça la bino spécialité moko na kombo ya musicien moko o asala pe succès makasi na kata wenge na kombo ya Papa Chéri bin Adam Motopamba o to bengaka JB Piana. Voilà, lelo tozali spécial lié donc azali parmi ba musiciens oyo ba evra na kati ya wenge parmi ba cofondateur ya wenge bato basala ke wenge ezala ya c'est pour cela toye lelo liboso ya espace wenge espace oyo ba bengango espace wenge ezali entre avenue Lubumbashi na avenue Dibamoma non moi rond-point moko ezali awa donc na sima na biso tozali komona Toison d'or sika Toison d'or ya Weranson ezalaka soko keibo kei inga soko keibo wenza mola à 0 mètre na avenue oyo ezala sima na biso ezali avenue Dibamoma esika oyo wapi e bandisa biso histoire wenge Christian Kachama 001 ya Dadi Mombenga levé confort KBG enfant mystère Josmar Lefo Savim Priscilla Sinayo Yeko Bang Sabiso lelo tozo beta lisolo ya JB Piana Chituka Papa Chéri oyo lelo azali parmi bato to sélectionné to ba le passer na ye na émission Source des Stars imaki makengo na valeur ceux que tozali même langage to kota na bilanga tozo ba témoignage to leka kombote Mbote papa kombo nani Jano Kachala Jano Kachala na avenue na bino bobimisa célèbre moko ya mboka na biso na kombo ya nani Papa Chéri Salvatore Motopamba. Voilà, Salvatore JB Piana Motopamba. Est-ce que vous aidez biso au lac biso et pas na bango s'il vous plaît? Est-ce que vous téléma s'il vous plaît? Voilà, très cher internaute, to kutana mutu andimi a aider biso à lac biso et pas ba JB Piana comme d'habitude na Source des Stars nengi to sala donc JB Piana vraiment moi na bandali ya solo donc to une de koyo animi a aider biso à lac biso et pas ba JB Piana ndeko to lika voilà. Voilà, tous allés awa na veni Loulou a toujours ok. Voilà donc et pas ba JB Piana yango yo le pango yango bateka Bachaba locataire. Ah donc bachaba locataire bango bango ni so bakenda. Ouais bakenda bango. Tamambe moi famille ya tikala te. Mais yemoko JB ayaka to ayaka susu ade. Voilà moi peut-être des problèmes pour il y a fait longtemps bon il y a ayaka mais rarement voilà. Voilà. Très cher internaute, la parcelle où ebimisa JB Piana Papa Chéri ndenge Toyebi par rapport à l'histoire, par rapport au passé. Donc, bonjour Newman. Merci vraiment. Prendre des choses qui vous allez parmi bateaux et vous passez le passé. Na célèbre un peu biso na kombo ya JB Piana vrai ou faux? C'est vrai. Okutanaka wapi? Bon, ngai na ebi JB Piana na école. D'abord Bandal. À partir il y a grand frère Naé, paix à son âme, Laurent Fabrice, un bel homme, hein, paix à son âme, Akoufaki. Ceux qui n'ont pas la mémoire à Malam, ils ont un bandal Nanduisi. Ils ont un immeuble, bandal quoi assez. Et après, on a Kola Muka, Kokola, tu es Kotangane classe moko. Totangi na institut Bokolo. Na institut Bokolo, 3e. Des humanités. Totangi na wana. Et puis na moment déjà wenge musica bon chic, bon genre. À l'époque, basaki na vie mavo. Alors, série wana Ezalaki JB Piana, Deno, Didier Masela, Alain Makaba, na Blaise Boula. Ouera Pazalaki. Alors, dans le moment où ba concert na bango ezalaki na Olympia Barmo Olympia ekufa juste na sima ya commune
place ba louesaka ba vélo. Hôpital mo ekoma wana. Ezalaka avant ekoma hôpital ezalaki bar Olympia. Des places wenge musica bando beta ba concert na bango mingi. Mais ezalaki na succès te lokwa wenga lelo. Na époque wana ba orchestre na banda ezalaki belé. Na mola tuzaki na wenge, tuzaki pe na station Japan, ya Radio Kula. Après bango, ezalaki na Pergola. Oyo ba mapasa mibale Edina Elvis na ba papi o akoma oyemba lo epa ya Fali. Nde wana tuzutanga. Alors JB, d'abord je commence à copier dans Bambo Tébélé parce que il y a beaucoup de choses qui nous disaient tantôt Tanga que ngai na kozala ba grand chanteur ya mboka oyo ba grand chanteur et puis na kin to leka ba orchestre belé wana JB piana wana classe surtout vandi à mon récré mimi ngazana petit so récré ba bimi ba sauter mur ba kena ba bilanga oyo place nela commission yango yaye na bilanga na sanzeta manga moko na coin na Chilwangu. À l'époque ezalaki série ya ba Dadi Bitodi ba Jérôme Babia donc bana ba konzi ba papa na bango bazalaki ba généraux ba colonel et tout azo ça bon en classe bon toujours ndima. Et puis, depuis Batana, il était déjà propre, il s'habillait très bien, bijoux. Naye Barakutu, à l'époque, ils avaient un paquet de bando René Babéon Spring Court. Naye bité Newman, tam sous sérieux, on a mis un bobo tamité. Spring Court, il y a Pembe, on a autre habitude. On a son na Braza. Donc, ce moni jeune à la Spring Court. Na banza tina on lo baboué, ce qui j'bem bien dans la mission à Oyeba. Sur lati spring court na période douana donc c'est-à-dire vous appelez moto yebi makambo quoi bon la série wana babi som sopé déjà allure et alaki moi ten alaki tu vois que l'orobo ya valeur mais tu me koloba non par rapport à comportement na kata salle de classe ningo lobi à part na ko yemba c'est plan intellectuel azaki peut se défendre très bien. JB ce n'est pas que Azalaki. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est vraiment intelligent. Il est intelligent, mais turbulent. Turbulent. Soit dans la classe, soit Azate, Azate. Il chantait à tout moment. Naebaka, Seriwana, Azaïpe na look, Oyazana lelote, il y a coiffure. Seriwana qui mingi, coiffure, il y a Michael Jackson. Il y a cœur là et quoi ou quand tu coiffes faut checker là et puis sérieux on a serait ba Smurf babilo ka ba robota wana sérieux on a mais musique naie il chantait plus bango tous les wenge à l'époque caché na bango zaki plus il y a Victor Eleison mbote ndeko mbote papa kombo na ngai oncle Jela Ahmed Samara. Oncle John, Oncle Jela, Ahmed Samara. Ahmed Samara. Bon, comme on a dit Jela, Ahmed Samara, il existe dans le côté. Voilà. Avenue Oyezali, avenue Moko historique, surtout dans la musique, donc on ne peut pas parler de la musique congolaise sans que le bela du Mamoma. Bobimi Saba célèbre belé. Le lot spécial JB Piana. Est-ce que vous pouvez savoir quelques témoignages à Papa Chéri ou le lot à Komi Bin Adam? Bon, témoignage pour Papa Chéri ou comme le lot Bin Adam. Tout d'abord, tant que na Dimbaboma. Wana wenge ezalaki na wana nous d'aller néant. JB tanga ye parce que répétition, il y a la répétition ne va pas kozala, nzate ko répétition boité. Baloza ba répéter pas ba wera na libanda ona bon ye et pas ba wera juste na porte ya chocolat autour mona nde JB tanga bana ko leka balaki na masa mongo Belis Fumu que son âme repose en paix à Kufa
yene mutako zo ya like parmi ba cofondateur ya nini ya Wenge Jean Bélis ndi bagina jibe atanga yoki abete mouvement mo yali awa jiba yeko sala eloko moko ya nini ya débat ba elaka Abidjan omoni nzembo ya nini ya vive la musique siko Abidjan débat ba mutayemba ka nzembo Abidjan atango jiba sala eloko bamo makaba te eloko penza yango mcho asali eloko ya bien ate mouvement la biso ya liawa banini boye ndi a partir ya wana nde parce que ndi bato baloba ke Jiba ça parmi les cofondateurs c'est que ça faux. Oui non azali parmi pour nabi que Wenge zali dans les néants à l'époque zali dans le néant tant ba mukulu aye baninde masolo et ko banda penza na vrai penza parce que JBP afandaka na avenir moko koto ezaki na avenir nini kaka na dibambo mato bon JB afandaka na Sinkine na Sinkine pas ba Laurent Fabrice que son nom repose en paix avant de raconter tant ba lokisona lusambo lusanto ba lulu n'est pas longo na ndeba na dimbaboma na dimamo no fana bon juste côté à coin kuna est-ce que vous l'acceptez pas de problème voilà très cher internaute grand frère Alobi to komi liboso ba portail ya ba JB Piana c'est où JB ba vandaki yawa to koma na voilà dibambo ma 362 voilà Sika JB va vandaki tant ba yena dimboma ba vandaka awa na nini na awa na portail ba ndo futela to ba somba ko futela ba no futela ba salaka oyo banomona bango bazalaki combien de personnes ndako baleki ba famille bon awa bazalaka nani balaki ye mama Agnès mama na JB na papa Feli wana za papa ya JB que son âme repose en paix papa JB papa ya JB comment on est papa Feli papa Feli balena papa Feli biso to bien tonton Feli problème so bambiaka ala to bien tonton Feli nde ba laki awa après moi bango yo robota manani comment elle s'appelle encore nani comment ya petite série ya JB nde ya epe robota ma nande ba yo longwa ba yo kende ne JB aya utikala na ene na siège omoni siège ya Wenge place tant famille longwe ye lokwa lingaki ni musique a préféré atikala na ye nde avana na siège awa siège za liboso kuna donc face na ba wera do en diagonale ba wera voilà très cher internaute to la sabino et siège Jessica oyo wapi JB atikalaka selon histoire d'un grand frère Alobi donc tant famille ba se décider à déménager JB lokwa azaki ya mourir à musique a préféré qui alongwa na été na dibamoma atikala toujours mais comment ko fana na siège ezaki ndenge nini siège ezalaki donc siège ezalaki lokwa place Wenge zwaki wa siège ya Wenge ba makamino surtout bien ngo ya ko louer Wenge o sa makamino donc ba makamino surtout cause de contact surtout faut ya na siège donc ni mafanda ni na ko fanda na ba na ko fanda ye ba wera ni ba ko la kuna ni na ko ba ambassadeur ki Jabron ba la ki wana vraiment ba ki vraiment ba mi ki amitié ki makasi ba la resika mo ba amitié ba la ki amitié ba kuma ki ndeko mo ba kuma pena ba ndeko mo ne longa ba kuma ba ndeko penza ouais non peut-être pour passer bon Wenge bana biso yi ba amitié tondo qui peut comme tel mais et to ko ba âge qui ba 15 ans ba 20 ans premier concert à Wenge na Olympia ngai na kota ba grand frère na nga Benj mutadi là kuta no benga na trop qui na kota mambo ma musique te mais ye muka zaki parmi ba membre ya Wenge yango wana ngana opesa message na ngwa voilà balakisi biso pa ba Didier Masela balakisi biso pa Weranson balakisi biso pa ba JB et pa ba Aimé Bouanga nini sali ke baya ya moko ya aveni moko ebimisa ba star rebelle mbala moko bon ni sali comme ya étoile genre ba étoile on a venu di bamoma kaka ouais bon genre ba étoile parce que ba yeba mo malamu ebotaka na nzeta malamu alors soki mbuma mabe eboti na nzeta mabe c'est que nzeta neza mabe lokola ke avenir di bamoma ebimisi ba star rebelle en plus o ba bimi pe na Wenge baza toujours ba leader et là c'est que avenir o ezali pamboli c'est ça wana emene ya ucholongwa
na viva la musique et musicien liboso akotisa ki sente na musique c'était Emener ta balongwe na viva la musique pour vivre la musique ezalaki on dirait moi folklore ya série wana pour baki na lokole après Victoria na sente tikala ti lelo mais lokole eli moi pour lokole tikala mingi série moke skotaki na moi folklore mongo nde moi lokole alaki. Alors mais comportement na ye attitude na ye na ba classe s'il est là vous allez sentir que JB est là. C'est pas azate ou bien noté azate parce que air libre nyonso soit oyemba soit ba bimi ba ke yemba na ba na bilanga wana. Mais ba déclaration na e plus ngai chibin romona ngana za danger na mboko bon toujours élégant propre ben e wana kaka. En tout cas, il était toujours comme ça. C'est pourquoi naïb ça va chaque fanabi tito tangi na ye ngai pasteur chibin JB alelona JB akala ezaka potin tokoli. Mais par rapport à propriété, sa façon d'être et tout, rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé. Pasteur Tchibin, il était aussi parmi les 10 premiers de la classe. JB parmi les 10 premiers, dans la première période, Azora les premiers de la classe. Azora les premiers de la classe, la troisième des humanités, la commerciale. Naïbara, Tozaki, classe Moroboye, il y a moi Mikolo, hein. Et la seule classe Oyo, prof Azora Zango Kotate. Toi qui na bana basi ya malamu, le roi ba Chouchou Kibambe, ba Chantal Ngalula, ba Mélanie Mainda, ba Mado Mwini, ba Mado Msusu ya Métis, na ba Mujinga. Oh lelo tout bien que mère Jingle, Azali. Alors JB nous invitait na ba concert na bango na tout la tout que ça nini. Parce qu'à l'époque bango kuna ya ki wenge station Japan na côté o ya Bisengo na mwandambu ya Sinkin tout ça une esthétique ndal o ezaki chapeauté plus na caisse et vala au tourné bemi Willy parce que les lots a comment passé aux États-Unis KBA caisse bon ne bali c'est-à-dire koto to une orchestre na Kasavubu orchestre wana Adolphe na kotité Adolphe bango baza na Matonge na orchestre il fallait kaka et puis na Lingwala parce que na tangi na Lingwala na six na Lingwala pourtant na tangi na JB na 3e 4e na Longwe na académie il pas tangi 3e 4e 5e à Longwe à na éducation physique déplacement diplôme na éducation physique na ngapi na tike na ngai na Beaux-Arts mais pendant période où tout kutanaki on était vraiment des amis. Le roi ngapi na lingaki lamba il pas lingaki lamba je me rappelle depuis le temps on a tourné dans l'atana à part ma relation en classe tant au Kabwani mais nous on avait gardé nos relations on comme petit chez on a parlé oh wana sikoyo wenge e bandi ko zo ampleur à Longwe pa na bango na expliquant na Sinkin na ba immeuble il faut la Nduisi ba immeuble à liboso so côté à Solongo immeuble à liboso na gauche au côté surtout ni partout na nion c'est pas ba JB ba les gens qui disent que JB a moi na banal était à ça fait na banal moi je parle de temps où on a bien mais soka uta o Gombe o Masina o ville o Poto Mboka ndé na invité mais le voir na façon comportement na ye ndalo penza moi na bandal penza ya solo et puis on a évolué comme ça à concert on ne partait pas parce que Babylone et puis ba concert mo boye mon quand on a une orchestre en pleurté après na temps on a ba attendre passer 4e wengesko yo et bandi penda ko ampleur makasi surtout à partir de Nzembo ya Mulolo Nzembo Mulolo ya JB Mpiana ndesko yo wenge bimin ba ko zo siège na dibambom mbala moko akomi na siège parce que na siège ndé ba na ovanda ba tous ba na yawana ba répétition de fois na kati de fois na tunnel na dibambom
En tout cas, basali temps belé na siège. De là, tout ça continue serré donc tous allez na grand frère ndenge andimi ko sa biso grâce ya ko présenter biso histoire ya Wenge zali parmi patrimoine ya mboka na biso. Nous sommes fiers donc à chaque fois il faut toujours que sarabino que lisula Wenge za histoire où il fallait normalement ils la peine écrit par ba livre batanga on ba chic mais malheureusement mboka na biso to lobela kaka ba Christophe Colomb bato to yebite ba wuta wapi. OK, il faut to lobela ba Jiben piana na ba chic. Il faut le ba wera alors biso toza wana juste pour to laxabino savoir na importance ya bandeko wana kama mineno basai na mboka na biso olobaki siège za wapi siège ali juste là na troisième nini parcelle na portail noir autour mono on a portail noir oyo no 304 je crois 304 place siège là qui donc makamé surtout instrument surtout ezalaki les colonnes de ça ba chambre ezalaki surtout benda même na likolo na ba chambre nde ba la chambre ya liboso ba jibe wera ni ba la liboso wana voilà to loba awa ezalaki lokola siège social ya Wenge c'est ça yalaki nde awa yalaki nde awa skona ne bazalaki na siège wana nana azalaki lokola représentant na bango muto azalaki ko chapeauter bango nyonso bon muto ala ko chapeauter pena azalaki te donc le roi bazali ba frère mon eloko ba mapasa bo vendre place mon biso tout ba leader donc mutute ko nini ko azako chapeauter azalaki te azalaki te sko lini salaki ki wera awa jibe kuna siège awa Didier Masela awa phénomène wana histoire wana na ebité qu'est-ce qui a fait que ça la mabongo d'abord bon biloko mususu ezaka kama nzambe ezaka kama nzambe ndenge bana quartier moko bana avenue moko basangani basali mouvement ngopé emati quoi donc ezaka wana ezaka kama nzambe kaka ya kama nzambe ezaka ba ndenge yo yebi par rapport histoire na bango nyonso nena zalaka na diba moma liboso ouais zalaka na diba moma liboso c'est le roi de la forêt wera pena ndi mutu azaki pena mwana diba mo yene mwana dimba boma eli konzi yene mutu alaki na dimba boma voilà très cher internaute lupango ya bawera tout le temps tout mona na lupango bawera son isika histoire ya Wenge bandaka isika roi de la forêt pasaka le passé na bango tanga lo bakaza vraiment mwana banda le c'est qu'ils est solo parce que yé mutu a fongola maso la portail ici voilà portail oyo Togokota. Merci, voilà. Très cher internaute, vous allez voir surprise. Le pango ba Weranson, ici ka Weranson ya Fandaka, ici ka Abotamaka pe awa. Abotamaka donc to colline ensemble donc soko yeb moi yeb nini bilongo ça déjà moi na ça donc yeba 2 ans ba nini donc to colline donc ensemble na ye. Awa sko ba ndo futela to ezaka le pango na. Ti lelo ezanda ko na bango. Ti lelo. Batia ba locataire te. Banani bazaka tozaka na mama mtatika la mama azana ye mama azomona biso aza kobela aza pena mwa bapaya baya kotala ye bana kati kuna nde bakotala voilà très cher internaute lupango oyo eza lupango oyo ebimisela biso célèbre ya monene ya mboka na biso lelo ezalaki spécial Wenge tolakisa bino lisolo ya Wenge donc bafrère Patrice bamama wera babotama combien bon wera babotami baza Jonathan baza frère Patrice wera na petit mususu wa mobali nani yaza na poto Guy Nkoi je crois on ngala yebi quoi ouais ndiko moi c'était bon ndiko moi si penza non ndiko moi c'est azate voilà très cher internaute cette parcelle ya ngonde bimisa star monene ya mboka na biso tozali ko continuer to lakisa biso Wenge ko mwata penza makasi ti nande ba panzano. Voilà, très cher internaute, Zaki juste témoignage. Merci vraiment Nabino Nas Bozaliko aimer biso, Bozaliko aimer ba émission nangai, Bozaliko partager et zali toujours reportage à source des stars pour na le loto poni papa chéri Jiben Piana. J'espère le pasteur a dit et Azan Moussala Nzambe Azan intérêt moko à constater donc nyonso à lobby et zali vrai biso tout ça on a juste pour tout l'axabino ba réalité le passé artiste et célèbre moko na biso. Tiens un message à papa chéri moi li solo moko kala oyo ozo retenir non masolo ezali ebele na ebaka à l'époque
la télévision ezalaki ba noir et blanc. Tellement tout cool c'est ba relation belé, il venait régulièrement me voir à la maison. Wana na ofanda na Ntseng, moni entré à Riviera. Et comment siko yo hôtel Gantoise. Na za ofanda wana. Na moi TV nanga moké à 14 pouces mais en noir et blanc. Wana yepe na première voiture na ye à vie. Ya ki BMW ya noir. Ya BMW moupé. Sombi moteur kotoyo, sombi pave, montango awa et pas ya mécanicien moko pe à son âme. Et comme les agi lokombe. Na yebanga pe na série wana chauffeur wana ye moi za kumba après tant moko botan amatima mke chauffeur na liboso zaki Zilube. Zilu azali. So ke na coin côté mo fini à tekaka ngombe tunaka Zilibé. Parce que dernièrement, on a se renseigner sur Zilibé, il y a une voiture personnelle. Mais il y a un secteur, il y a Azali. Mais c'est un jeune, mais il y a Azali. Alors, message n'a pas coupé ça. Tant que il y a un ami qui est Martin Likombe. Martin Likombe, il y a un natif, il y a un bandal et puis un ancien, il y a Dibamboma. Mais père à son âme à Koufa, Martin Likombe, toute la famille, il y a Martin Likombe. Nzamba bomba bino batela bino, eza histoire va changer en côté et à bongo. So ce baillé, moi on a besoin d'abi siège eza yote eza batwe belé. Mais on a foutu la ghetto na ngepina na TV. Pour na siège à l'époque ba na TV te. Parce que TV à 14 pouces quoi noir et blanc. À noir et blanc. Ça m'a donné mon temps. Botala mon ngana na palais et puis na abia fanda ngana leko na la yula la ndu na siège na siège ngana shangai na maman na ngali bosso Isabelle na famille à Babia général Babia à l'époque donc Mobutu général Babia alors on a dit ngai na leko na mbongo tala preuve yango ngana na TV. Il y a un TV 14. Donc, monsieur soit là, donc à Koseka, et puis il faut le courant. Alors, il y a Martin Likombe. Souvent, on a aux ala, on a coupé la carte, tout le monde va tourner à bus de go sala, après, il y a zoom sinai. Ouais. Donc, ça pendant l'isolo ya makasi, pas babola mo belé oyo, à salelanga par rapport à la relation, et puis par rapport à Moussala Nzambe. Wana penzande ata stokutani lelo to banda wana ngana lekio na la absole ngala wapi papa nga sumba TV avant yo sumba TV te ngana TV na nga noir et blanc 14 pouces muna to seki ambiance to kina masomsus so to kote ma classe nga bifanda ngana ndo komela ona classe na so kimi classe ngana on selo ba copine on chona lycée ya présence. On a bête les premiers de la classe. Donc, ils ont vraiment l'ambiance oyo. Surtout Koutani to betango. Nabi na souka nango. En tout cas, ce que bâtisse et moi volume enveloppe. C'est que. Voilà, elle est source d'histoire donc allez-y comprendre. Merci très cher internaute. Je continue parce que les témoignages il y a papa chéri to yaki kozwa muninga ne moko oyo ba passa na le passé. Imaki makingo valeur tous les cas. Merci pasteur. Ah ouais. Ndé pas ba Didier Masela. Le tolo ba Didier Masela pa na bango ezalaka awa. Pas Didier Masela awa. Awa na ko na bango. Bateka te. Sikoyo. Pourquoi Didier Masela bimaki lokola yende fondateur ya Wenge? Bon, yende mtu azalaki penza fondateur ya Wenge puis bazalaki na Gage. Gage Aimé Bouanga. Moi place siège au place dans le siège. Balaka ba mi balé. Bon moni mutu alo ba ki to sala. Mari to se sombelo wa bimisaka idée donc yende aza nani fondateur. Ce qu'on a pas nyonso par rapport à ba moyen de vie. Ba nani wazaki na moi likolo côté ya moi luniaka. Bon moi luniaka en tout cas au moins c'est rien moni mère ba Gage et ba dire ma nani ya ba Aimé Bouanga. Il passe à la avec la série ba serre ba nini mais alors on a pinche plus à la staff na
bon mère ba nani pe ba Didier Masela pe azalaka pe talaka zalana te bazalaka penza na force ko ba série wana Sko Blaise Bula banoza la wapi Blaise Bula bango na nini na baba Blaise Bula na tonde Blaise ba makaba nde ba baluba nani Blaise na nini ba nani mususu nani akina poto Christian Zitu bango pe bazaki na nini na Gimpaka. Voilà. Ndenge bazaki bango nyonso na wenge qui était le plus âgé? Bon ne balaki wana yalaki wera. Donc bazaki mukolo na bango nyonso. Surtout to longoli to bon temps au départ ya nani ya Aimé Bwanga. Donc yo atikala yako wera ne mtu alaki mukolo na bango. Kuna moi tribilant moi qui mbutu na nazaki pena mutu aki moi famille nyonso moi mutu azaki. Oui. Zanga to azalaki penza lokola nini boy bon wato ba nani mukulu wa bantu puisque moni ba kombo nyonso to mona ya JB wana part kaka esuki na l'église leader charismatique ngai muna pesa ba kombo nyonso to wana puisque bana ko zala puisque bana ko sala ba biloko moko surtout ko lemsu bandule na zongi na bino a partir de l'autre lobenga yo nani boyo moni bana na JB bana ba JB piana mukulu wa bantu mukulu wa bakulu mukalenga wa bakalenga l'église leader charismatique donc nga muna pesa ba kombo nyonso to wana si na ga pesa si je me rappelle bien et pas ya sacré na matanga ya papa sacré tanga kufaka to yena église nini Saint François na nini na nini na eloko nini na kitambo pokorne ya kiwana kwa kuna gena Gombe to yeto fane tellement jiba la kiso ya apparaître en tout cas il faut beau sentir quand je la ngala bien en tout cas mukulu à partir de là en tout cas au commis le remplaçant valable Nkumani c'était voilà c'est là quand va faire bali na ba bazali et ça la bien te bani ndé na ka kopesa nini le grand leader charismatique nomoni c'est pelaka le grand leader charismatique voilà donc ngam na pesa yango kombo nyonso to benga ka jibe so benga ka part ka suki na le grand leader charismatique ba bina da mawana na nga prêter ba séparation tant séparation mais tant wenge la ki pena ensemble ba comme ce tu wana c'était moi. Voilà, il y a mon pesa JB piana ba kombo nyonso au répertoire donc ça fait du bien beaucoup na loboko ya balamu boye grand frère to comme na biso na suka si tu as un message à kopesa na bato wenge nyonso et par rapport ya ndenge bobimisa bon est-ce que s'il y a un problème na venir bato wenge ba yaka to ezaki lokola déjà batomba ba kinda na bango libela surtout eloko wana nde eloko ne na kobenda ba mato yango wana balobi tango tozalaki malole o bayemba na nzema mandola tango tozalaki malole toliaka esika moko tomelaka esika moko omoni lelo mokili ya mosu epesi bato mosusu chance moi boboyi bapauvre omoni babenda ere moko fini bazonga mpe bovandi mpo te tozalaka ensemble toalaka eloko te tovanda na kwa dimba boma wana toalaka na eloko te bon soki lelo nzambe asali o glace il faut kalisila mpe bamosusu nini oyo na mosusu bazala nango te omoni yango na kosenga bango kaka ke bolingo bazalaka nango libose oyo toalaka nango bameka pe na kozongisa yango sikoyo nakali mosusu bayoka problème naso intel boye c'est vrai basungi omoni longo na koyebisa bango yango wana bazongisa bolingo na bango ke sikoyo bakomona kaka ndenge basimba mapata mais basimba bango mapata te omoni bazongela idéologie mpenza ya kishiniki mpangi ndenge tozalaka kishiniki mpala voilà kishiniki mpala c'est que zonga na source merci beaucoup voilà merci beaucoup bozaki ebele partout dans le monde lelo ekili stolo ya JB Piana papa chéri leader amufude mutu apesa mwa bakombe ebele yeyo en tout cas yende mutu apesaka papa chéri bakombe ebele tozali na vendi mamoma posa kobima veni yango ya te parce que esengo na yoka naza na veni ya bastar très cher internaute totikaka boye pour que etikala barchive bato babosa na veni te babota na histoire ya wenge te moi je souhaite qu'un jour tozwa histoire ya wenge na baklasse c'est vraiment important ministère et enseignement soko bozui lisolo au sérieux ozala vraiment bien tokomi na biso na suka mama amato moto na nzambe ya dadi mombenga lever confort KBG enfant mister mama et fille maman et fille donc merci na Jesmar l'info savine puis maman perpétue ngandu boza ebele lelo yaki lisolo ya JB à travers wenge donc tokobeta lisolo wenge te 5 eto beta JB tokobeta pe lisolo JB te 5 eto beta wenge grand frère na bita soko za na moi quelques dédicaces moi message à suka ko bon ngam na kopesa kaka mutu na ngai na Johnny Alebe yem na kopesa la kati bankinya wa
na mikili na Canada, Gina, Bolengo. Bon, na mso ba na France ba yebinga na pesi ba ngombote po baze belé so na notanga ba mso ba hote po notanga inga ete ba France na ba Suisse, ba Belgique en tout cas ba mbote ya trop. O ba yebinga je la ganga Med Samara. Na bango nyonso na wenge nani oyo a se retrouver ko leka muninga. Wala ba mo ba yebi. Meilleur perdant wenge za nani pona. Azapete. Meilleur perdant. Azate. Voilà, nous sommes à la fin, très chers internautes, on se dit bye. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.